Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Yondeko oyo olukaka kotonga ndako na yo na ba condition oyo esengeli. Yembake société ya kitoko ya kokuba oyo bakosalela yo misala ya qualité ezalaka deja awa na Kinshasa depuis 2006. Société LCG Swift Concept. Bondi melangaike baza wana po na korepondre kitoko na ba besoin na bino nyonso oyo etali ba construction na ba misala ya ndenge na ndenge. Nous sommes la société LCG Swift, une société basée dans l'architecture et ingénierie. Nous sommes une société de la construction et nous sommes une société fiable, expérimentée. Et vous qui comptez construire, vous qui comptez investir dans le domaine de l'immobilier, nous sommes une société fiable. N'hésitez pas à nous contacter. Nous travaillons sur le temps, nous travaillons sur le timing du temps et nos adresses physiques se trouvent au niveau du Victoire, bâtiment Pnegmag, référence l'hôtel Biaka en diagonale de la chambre froide Elikia, nos sœurs de la diaspora, nos mamans de la diaspora, vous tous qui comptez construire, n'hésitez pas de nous contacter. Kobu Canadien de Koya Congo, Keba na ba ingénieur ya simenda ku oyo, bazanga ba expérience po okolela mbongo na munoko ya mboka. Partout oyo okozala, soki kaka ozala besoin expertise na bango, benga bango na ba numéro oyo. LCG Swift Concept, c'est la qualité. LCG Swift Concept, c'est la différence. Alléluia. Yesika eye na Kinshasa botunanga nini espace Mai-Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu. Espace eza kaka moko, espace Mai-Ndombe bomoko. Olingi osala fête ya mariage, anniversaire, conférence, réunion, veillée mortuaire, tope cérémonie ya ndenge na ndenge, yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie. Et suki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino, flat hotel ya VIP, ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili, terrasse ya solo, mini supermarché ebongo yo mutolela kolata, maison d'habillement pe ezali, wifi, climatisation, mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai-Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba mité, vous allez na passage, vous allez na ba séjour bakoko zwa et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotuna nga soki bazwami wapi espace Mai-Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele, référence à Renganda Yala eyokani boya ebele.
Voilà, merci. Naïbi Keboza. Ebele Nangonga Oyo Nakada toujours. Yakolanda Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Ba diaspora partout. Confiance. Na fidélité na bino Yamunde Makambu. Yamunde Zoko Sala réellement que tous la motiver. Yakoloko Sala bino ba émission moya kitoko. Tout protéger bino ba information. Madame la Ozole Kakata Mboka parce que Bolingi Biso. Malgré tous les problèmes, Ozali Kosam la Katamboka, malgré les problèmes belés, les difficultés, mais je sais très bien que vous êtes toujours attachés pour que vous souteniez mon école tout que de certes, il y a encore des problèmes permanents où je sais réellement que vous pouvez ça beaucoup, vous pouvez ça beaucoup, vous pouvez ça moi, appuie, quand vous non, vous moi batterie au moment de la charge, parce que le bon moto cocaté, charge à mon école qui m'a cassé aussi quand toujours dans le bandeko, vous avez la possibilité. Bon soutenir biso pour que tu continues comme ça la musala oyo na bonde copé na bolingope na bokasité nyonso. Voilà. Merci beaucoup na bino na bi ke ngonga ona lobake toujours soit télécommande qui tient on là c'est parce que tant monde bandi ko beta ma sengeli e katsa bi balé bisobe bazamba bamboka pour que Congolais partout azali ay ba réalité ya makambo ezoli kakati na mboka na yi. Lelo ona oyamba papa Sony Malulu mingi boyebi et derrière la ligne toujours à tout moment surtout sur l'anganaï bande comité bolanda biso boza vraiment attentif ya kolanda maluba oyebi makata munoko naï parce qu'il y a des photos à ce loba ozo kaka mais ozo comprendre ozo lobati il y a des fois aussi il y a des amis ou bien il y a des frères on va benga à chaque instant mais numéro est exposé si quand parce que azana bureau mobimba azana secrétaire ozo tal administration naï. Alors, à travers le numéro, lorsqu'il y a des questions, lorsqu'il y a des problèmes, je crois très bien que Akoyamba peut répondre positivement en rapport aux Ali Koloba. Congolais, tu dis que Moutou Azal libre, il y a qu'à exprimer, mais à ça va dérapage. Moutou Azal libre, il y a qu'à faire sa makalsinae. Papa Sony Malulu, il y a beaucoup plus, il y a lisso, il y a ancêtre, peut bouche autorisée, il y a ancêtre. Le message est beaucoup plus un message beaucoup spirituel. Il faut permettre que et transformer mboka oyo. Il faut permettre que et sunga ba problème la bomba zanango. On a lingara tato solanaye zala attentif so zali papa ou zali maman zotsana bana mopazi bana bafana non kimia batiko calme. Yo mo le télévision comme ça, on me kolanda, makolo autre betane le autre betami masolo par rapport à provenance ya ba église. Ose ben la katia Congo awa. L'église les ali ko apporter réellement ni na katia Congo parce que tout le monde appelle l'église, mais c'est ça les mains. Comment mon tour peut se faire prophétie après prophétie le 1er janvier que vous voulez aussi la thé, yoko bala, vous voulez aussi la thé, yoko bota, vous voulez aussi la thé, au voyage que les bapoto. Mais tu comme le 31 décembre on a 0 heure. Professionnel c'est réalisé thé. Parce que Nzamba on l'a rappelé professionnel, Nzamba ça va distrait, Nzamba on a venir dans haute. Tout ko c'est la Nzamba makambouté. Nzamba on a lobby abisso. Tant que vous avez promettre, voulu ou pas, à réaliser. Mais ce qui vous avez appelé si délai, avec dans 3 jours, dans ça, il y a Kokisama. Mais ce qui vous avez utilisé qui bouche d'ailleurs pour que, après ça rendez-vous, comme rendez-vous les simbités, c'est que ça vous avez été le kuta. Il peut dire que moi, c'est de malgré tout cela, aveuglé, vous avez quand même l'église. L'église, vous allez apporter les bisous, nini. Ba chef coutumier beli la katamboka o ba tondi sami misuku ba koma même nguba nzela nzela okuta tibila ngaba rouge wana nzoto ali nguba nzela nzela chef coutumier bele na mboka oyoyo misuku ba koma ba grand sapeur baza ko memela biso nini par rapport ya pouvoir ancestral pour ces tambour ancêtre. C'est parmi les questions autobongisi to rosulana papa Sony Malulu directement pour saluer papa moté encore pe boye balabla mbondekolo. Merci Ming papa Alain. Naza malam makasi parce que na peso na no merci ndenge oyambi biso na mkola lelo parce que mingi ya kolobeza to ko répondre selon mituna o batu baye po to monde na batu mususu bazolinga otambwisa mboka o lokola na scène tu ko sala théâtre te tu pe ko sakana te tu pe batindi biso pa ya mutu te mais batindi biso pa ya batu baza bakolomboka bakoko na biso nzambe ya bancetre na biso nda pesi biso makoki akoya na bisika bino bozali nalinga toujours avant to banda masolo to senga na no prière na mukola po makambo to lo balelo ya monde ko sala musala pote mboka na biso ezwa kimia. Voilà, nous allons sa prière na sera présenter bande ba mona bomoni na sima comme les grands chefs coutumiers azali les grands chefs coutumiers
les grands chefs coutumiers, il y a les chefs coutumiers et les grands chefs coutumiers. Il y a des grands chefs coutumiers, beaucoup découvrir. Tout le monde dans le sambo comme ça et permettre à eux aux appétents, il y a comme ça mal au bako va pêcher alors. Merci beaucoup. C'est King. Ma camarade ya Inikin, ISC, Istam Chetouville, IBTP, IPNP Isti, ma camarade ya Kassapa, ma camarade opprimé, ma camarade démocrate, Sali Ivana Malakosa, Lili Banka. Nasombi mwana tindi asepeli mingi asali feti noko akotizana danga mwa yazele menekanga medanga yazele menekanga medanga maladi soki utaki wapi bampangi noko abandi kobela noko akomelinga nakende na mboka ayebisa verite ya mboka na biso zamba mpe na mai biso bepe lokola nakili nazalaki kobanga olonini nakokoma na mboka mosibekutela mono verite milonga kwango ngai nayebi yango te evana nazali na kati ya pasi mawato opunana te nazalaki kobanga mokolo nini nakokoma na mboka mwasi mosibekutela mono verite milonga kwango ngai nayebi yango te evala nazali na kati ya pasi mawato bateke na bango bazoliso mabele bakomisi yango ya bango nabeleli ndenge totelemisi église église ndenge mpe totelemisa toutes les églises na kati ya mabele na biso kobelela mbula ebeta na bazongo bisika bato mabe bazali soki mutu mabe ezalakila mbula esala mosala bisika yazali soki mutu mabe ezali nanga mbula ebeta bisika bango bazali soki mpe mutu mabe ezali kaka mesika mpe mbula ekoma bisika ye azali me soki mpe mutu mabe ezati mbula ebeta bisika ye azali soki mpe kagame yende aza mener de tout mesika mpe mbula ebeta bisika ye azali me soki bato oyo bango batanga bongo mikolo soki bazala bainocent mbula ekende kosala mosala na bazone oyo bato ya mabe bazali mpona kokonfirme innocence ya Rwanda oyo bakomisa lokola mwana na moke kotanga komoni mikolo nyonso bazobeta mikolo bayokaka soni te ya kotanga kongo ya Rwanda mikolo nyonso bino bawei bino bawa natelemisi bino liboso na biso na ntongo ya lelo nabeleli mbula na mopepe esala mosala na bazone esika bato bazali eutai kobelela mbula na emission eutai koleka mbula ebetaki zone oyo bato mabe bakomaki place mbula esalaki mosala obeleli nzambe ya bakonzambe ya baselekite bawa bawei nyonso koza na bacimetière nyonso bawei nyonso na bangungu na bakongo bawei nyonso na kasai bawei nyonso na équateur bawei nyonso na este mbula ebeta bolamuka bozwa konso na mabele bokota na bazamba na linayoka so na matoi na bato nayoki me nayoki nanu bien te nayoki me nayoki nanu bien te mbula oyo naza na posa ya kimia na ville province ya Kinshasa me naza na posa mbula ebeta edétruit oyo nyonso ya bato ya Yesu libangisi baeglise misala na bango nyonso meme école meme nyonso oyo basala mpona kodétruire nation na bamisi na bino na biso mbula ebeta esala mosala na yango nzambe ya bakongo nzambe ya bansete bawa pepe tokofula na moma oyo mabele kende salela biso mosala
mbula ebeta na bazone oyo bango bazali soki eza Nanga, soki eza Félix, soki eza Kabila, soki ezali Jean-Pierre Mbemba, soki ezali Moïse Katumbi, soki ezali Martin Fayulu, soki eza Moïse Katumbi, soki ezali Mozito, place mbula ezali ekamba elanda bango bisika nyonso bakozala mbula na mopepe esala mosala mpona kopesa biso justice ya mabele. Mutu nyonso aza na mboka oyo mpona kopesa mindele valeur. Nzambe ya bakoko, Nzambe ya bansetre, bato bazosila na mboka bango bazosala bisengo, bango bazosala bafeti. Nzambe ya bakoko, Nzambe ya bansetre, balala pongi te, bazala kimia te, mabele eninga na mabele ebaluka mpe mabele epesa forme na yango. Nzambe ya bakoko, Nzambe ya bansetre, bawa eleli puissance na bino mpe nyonso ya bino eleka na kimia na kati ya mabele. Bawei bawa bonga yango bamiracle, bawei bakoko asengi puissance ya mabele eningana na butu ya lelo mpe eningana na journée ya lelo po ete kobanda lelo kisolo tokobeta toyo kosangana te toyo kobeta histoire ya mboka na biso toyo kopesa liste oyo ebandaki kotambwisa mabele na biso ezalaki na kimia okapi ezali nyama oyo ya kimia. Bawa bakoko baloyembo oyo natie lelo eza baloyembo ya kolamwisa bino koko na biso na mboka azangaka monene oyo abota mama aza na doki ya makasi oyo akomeka matalima oyo akoya koluka distraction na makambo oyo tozosala tika peke mosala esala mambula ebeta mabele ebaluka mpe ezipa ye pete bino bawei bokangelanga motu nyonso oyo akoya na menace na esika oyo natiki bana oyo baza na esika oyo nyonso na bino bawei esika nyonso bakosambola sécurité na bino papa Alain bokobayolamu andima lelo kosesakrifie mpona kotombola oyo ezali bato bakundaki baza ebele te oyo bandimaka riske na fi na bango oyo atamile na riske avandaka na bango aliaka na bango me andima kotombola oyo ya critique ya mabele na biso oyo bakongo bakunda andima kotombola na biso ya bato embula na mopepe etelema tuzu na nsima na ye oyo nyonso akoya mpona komeka ye bino moko kosala mosala mpona ye oyo akomeka na bolingo bakoko na ngai akoka te eloko na biso mutu asimba te mabele na biso mutu asimba te oyo Nzambe akonzambe ya basetre koko na biso na mboka azangaka monene oyo abota mama aza na ndoki ya makasi basu na wenda ipiti batekaka ngo sanfa oyo akomeka matali ye Nzambe akonzambe ya basetre mabele yo ndo osimbi nyonso kontana mabele kotonga na mabele mwana nyonso oyo atosaka maloba ya baboti mpe maloba ya mabele na atosaka mboka mabele na ye ya ataka te mbula na mopepe unda salela biso mosala tomona kisa mabele awei bawa bokende 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 bokende. Merci za konzambia parce que merci bawa merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensemble, prière où il y a les grands chefs coutumiers, Papa Soni Malula, au Sala pour que a évoqué Melimo Yaba, ancêtre Ezala, na Esika Oyo. Voilà directement tout côté la belle édition, parce que tu as des émissions, tu as couru derrière le temps, tout cela. Alors, nous, nous avons l'église, nous avons chef coutumier, Baza Komema, à la République démocratique du Congo. Tu as d'abord l'église. Bon. Nous avons l'église, Mboula, et que l'église, Mboula, et que les politiciens, Mboula, et que les gens qui Banguna, Otoyba Rwanda, Banguna, Congo, même Mboula, que les Bipana Bango. Ceux qui connaissent Mboula, Bete Bipana Bango, Kabila, Mboula, qui parle Bango, même le chef d'État Félix Tshisekedi, Mboula, et que les Biskala Bango, ceux qui m'ont bezali. Alors, nous avons l'église, ceux qui m'ont Mboula Kende. Nini autant que monde ba église tant que la Congo ya kala tant que la Congo ba ko respecter culture nango ba église côté belé nini o ba église comme à la kati mboka au Congo ko bunza lelo na église ki mangisa ya biso ya mboka papa ce nous le devoir ko bundisa église on a tous ka ko bundisa yango nini réellement ba église ko apporter la kati mboka na biso. Papa Alain merci na pona mutuna na yo ba église eza na base ya mensonge be base lokota na ko rappeler yo le yembo mo papa wemba yembaka nzemba mama soki mama ozalaka na bomoyi mais nasengi bato ministre d'éducation mais ba parquet ba prison ba kanga mais mutu mabe azala sauter parce que ezali baloyembo oyo tozala nango souvenir pona mabele na biso
ba église et yaka na base ya mensonge eza formation ya Belgique na yebisa ko mettre fois que eza Belgique mutesala ka fondation ya l'église na ba chef coutumier lokuto mona galelo ya ba umbu bateke na rappela ko na lobi Kinshasa etonga mai comme les rencontres chef coutumier na Kinshasa za la raté soki o se retrouver na Kinshasa c'est que chef coutumier te oza moyibi parce que au moni ba chef coutumier Kinshasa mingi baza ba voleur baza ba miyibi oyo bazoteka mabele bateka raté soko teki mabele lobi ovanda wapi soko teki mabele bano boti bakoko boti lobi ba ovanda wapi parce que bato bateka mabele bazala tozaka na droit ya ko humilier bango pe tozaka na droit ya kokitisa bango jusqu'à 5 soki pe ba yengulungulu e koma ke pao mabele efungwama e yamba bango parce que yango moni eloko na biso ba église faut batika biso makelele ndenge na ken église Kimbangis na rappela ki batu eloko moko ke église Kimbangis le 6 avril 2024 bato bakufana monga fula septembre mo bazai pour l'église Kimbangis événement de bonhomme 2025 le 6 avril toujours ezaki pour na Kimbangis wana mbule kata ki année auto zelaki bango maboke ezaki ofungwama avant baksa la cérémonie na bango na leka ke pana na yebisa ko Clément lobi mbula ebeta na bazono bato bazali mbula ebeta ina nkamba je crois bien bino ba journaliste de boyebi bodira ba image wana bozana yango mbula ebeta ki na nkamba parce que la cérémonie na bango bakesa lango na nkamba soki bazalaki mibali faut basa la cérémonie na Kinshasa et puis aussi la nina bango te to la bango le 25 mai 30 jours amboule est toujours réservé pour na sala musala pour na bango donc ce ka ba meki ko sala cérémonie ko tambola ana Kinshasa pour na komba kimbangu na kombo ya Yesu pour parce que sont aussi na kimbangu to ke na bato ya Yesu ba préparer ba zela biso tozoya malembe zate jusqu'à ces années parce que tant de combattre l'église le oyo nous allons vivre à partir en Zambie ba église les alliés parce qu'on va apporter le ba Zambie mais c'est comme ça beaucoup plus que combattre bango souci ça nous pays à la souci années est-ce que bato wana na d'abord un balobi bango moko na mukanda ba Yesu akipona batamabe balobi bango moko ke Yesu aza pona batamabe faut ba bongo mabako ba batamalamu bako faut ba bongo non négatif papa le muta ko sote ke criminel abonga na kachanjaka parce que ba o nyonso zomona me baza na politique ya Congo lelo zo ka kombo a Yesu soka zo tanga yango koma lokola ke mutu ayebi nzambe oke lokuta balobi mbule eza ya nzambe mbule eza ka ya nzambe eza yanga te siko soki ngana bango to yebana nango ayebi nzambe na kati na bango soki ngana ayebi nzambe mbula na mpepesa na musala pendant 30 jours Kimbangisa mekate ba pasteur na elaka ki o papa Alain soki bakangi bisaka na malembe te c'est que ekomi ce qu'on a bimisa bango na makasi na mbula na mopepe parce que nazo tambola nako boma batu ebele nazo pekisa congolais nyote makufaka na teti balandanga malamba fongola matoi bayokanga na yeko sekana te na yeko sala bajete papa le eloko na oyebiso ke na ye pour que to kata buzoba no se sala na Congo bitumba Congo na Rwanda bakosela Rwanda makambu te eza baumbu na bateke nde bazali baseme de trouble na mabele na biso kliki nyonso ya buzoba ya bitumbana eutaka na Kinshasa na parmi bato bazana kati bateki na baumbu bazana kati pende kona biso ti lombo pe oyo akenda kosala aza pona ko détruire biso mabele atikala jamais kopesa mabele na biso valeur lelo équipe nationale Léopard ezui qualification à Coupe du Monde na buta ko yebiso na lobi bakoko na ngai bakoloba na Kinshasa ekokokisama mais libanda ya Congo bazana maloba koloba te et puis bango pe ba mindele bazana maloba koloba na mboka na bango non na mabele bisika biso tozali Léopard aluka qualification na martyr azwate tala sikoyo ndenge baluka qualification bazwate bakezwa ngo libanda tala siko finition na bango ba kosuka ndenge nini ozomo point finition na bango ba kosuka ndenge nini parce que ezali na mutu moko te o akopesa bango nzela papa le biso tokotikela moyibi nzela ata mukolo moko te lelo kona koyebiso les églises Félix aza mutu ya Yesu ayeba bien ke mabele eza na posa ya bato ya Yesu te donc beaucoup plus chef de l'état esengeli pour na bino altika makamba Yesu la kata mboka haute de manière que bino boluka to évoluer d'une manière autre parce que on a beaucoup plus de attaquer kaka Yesu okina Kimbangisa attaquer église Kimbangisa système de pas chef de l'état zali ke abenga église elungu la kata mboka haute pas saladi Félix ana pe ma benga na église te po yemo kwa za na kata base wana abenga na bango parce que pour dire je pouvoir bana ba PC pouvoir église wana te PC pouvoir voilà merci beaucoup bon ça c'est que malé mais ali bongo papa Soni Mayulu azali les grands chefs coutumiers tout soit en rapport au Italie ni ba église ali comme ma la carte république du Congo alors en vrai par rapport à l'église papa Soni tant de temps à l'église malgré tout ça analyse nous ça la pour nango analyse na bango obiso to sala pour na bango eloka liboso
bako bapesaki biso identité na bango no sebisika babimela tango toyena Kinshasa toyo komona ke makambo bakoko baloba bakosaki na bango te balobaki nous c'est vérité to vai na ba pasteur to tamboli na bango esika moko to sala bango sembla po parce que ba elo côté ba oyeba te mission biso sana biso to oyeba ne mission na bango to côté pa na bango to mona o bango bazali bato wana baza batalokuta ya haut niveau mensonge etongaka mboka te nde vérité etongaka mboka oyo tobetanga lelo eza vérité ya mboka po parce que na opesa yo na identité oyo ebandeki kotambwisa mboka na biso kala otali na nsima mokongo na ngai na ye na okapi ni okapi eza nyama ya kimia na émission oyo tokosala na oyo ekoya na korbo po parce que na opeso message oyo ezali ya korbo ayaka nango na se na kotambwisa ndenge nini okapi ebandeki kotambwisa mabele mpo mabele evanda kimia bokonzi ya bakoko na biso ya bansete na biso ezalaki bokonzi okapi mpe bokoko na biso kala ntango bakoko na biso bandaki koutilize yango babandaki kobuka lokuta te koko na biso soki alobi moto ya liboso soki eza papa ale ata bayeba tuni ata bapese ba million ya mbongo ata bayebiseni ya obimisa papa ale alobi te mokolo makambo eza papa ale ya obima te parce que ezalaki vérité mpo mabele esani elimwa te parce que me bango lelo baye na lokuta lelo namonaki bandeko mo baye epana yo awa mosusu alobi nga prince mosusu alobi nga notable est ce que otala bato wana mibale papa ale ndenge otala ye bango yo oza journaliste notable aza wana te chef coutumier mpe aza place wana te na kati ya bano notable aza nani po notable aza papa mokolo nga na secrétaire na nga notable na nga aza papa mokolo o soko benga fo kutana na ye parce que makambo nga na lobi yende mto confirmer makambo azolobeza lokuta makambo azolobeza so biso to tambola lokuta te au moins notable ya mwana bandeko ya Royaume-Uni Congo Royaume-Uni Congo ba yesa biso me ba beteli sola kimbangu na Royaume Congo na bango ba ke betango na ngolati Royaume Congo eza sona Congo ezaka awa na place ni mboka moko ba Congo moko ba bengi lelo ba Congo ne poka mbuto ezaki ni bazaye n'importe mbutu bazaye n'importe ya do président no sagoya a changer ngoko parce que bangonde ba pesa ka pouvoir bangonde batanga base ya mensonge na bangonde ngomoni Félix Amingi basé mingi l'église Kimbangisi akanisi église Kimbangisi yo pesa ye couloir mabele na biso na couloir d'église Kimbangisi te soki alingi azo ba valeur na ye il faut respecter pouvoir avancer na biso ba église ba hôpital ba bar ono sezali ya mindele fo za la fermer poto yokana soka fongo soka kangi yango te kiti wana en tout cas to ningise mikolonio so avanda kimia de. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Bakamo tant le baka passionné au pesara ba moana est réellement qu'à par sentiment le baka ou est un message mo quelque part. Papa Alain eza recommandation ya bancetre malobane utaki pa nanga te nga munoko nanga ezala kanga o mona nga me makambo yebima nga mna oloba te ba wende ba oloba ba wa bango mo bakoko ne bakolo mabele ba oloba nga te face à l'église basengi sikonini face à l'église faut l'église ezali limiter toutes les églises ata moko to na posa na ngote na moni bato musu balobi no biso bata malembe no église Kimbangiste e yiba journée na biso si kala wana tant que no makiango bazaki ba po baloba biloko wana batika distraction to na ta distraction te église tout ezali na accomplissement ya Belgique pour na ko conclure mission ya Belgique to yebisi bango ba bima na malembe bitumbo ba mona plateau de bateke eza bitumba oyo elakisi bango ke ya monene ezali pe finalité bitumba ne osala mana Kinshasa bakomona biso na balabala te bakomona biso pete meto ko utiliser mu pepe na mbula oyo kokota na banzota bato pona kopesa bato makasi babenga na bango na kata mabele na biso bateke na bawu batika biso mabele librement et puis yo congolais yo mupayo somba mabele na maboko bateke ba chef coutumier bateke yeba bien que ozo sala fausse affaire okosomba mabele pa muteke mais yeba bien que so kansi po zana minduki na tokoye lango moko moya obeta ngo totina mbula mpepe ko obeta ngo te papa Alain to sengi na bango batiki la biso mabele libre vente mabele to boya ngo David Matadi Kibala afongola matoi yende mutatali semer des troubles na ville province ya Kinshasa bateke na baumbu bakeba to pekisi bango mabele pi bino bana Congo mupaya azotekelo mabele na yo po zo bimisa mbongo zo pesa ye ozana droit ya mabele gratuitement soki mwana ya mabele omonike bazofuna même bino bato o botumba mabele 3 fois 4 fois na boka bateke na baumbu lelo bozana tribunal ko sala so tribunal te numéro nanga ezali benganga lukanga tokutana chef coutumier to binini to effacer kombo na ina kata mabele na biso to komisiko ko bunda skola bango face à face do ateki mabele 2 personnes 3 personnes po bato nyonso boyebi ke chef coutumier mo kateki na mabele aza ya muteke ya mubumbu numéro nanga eza affiché na télévision bo benga ngai bo lukanga bo lokalitinga to kuta bo pesanga ka kombo na ye natindaka mabele ba we bakangela ngai bazwa ye parce que toi na posa so ko perdre de temps pour na bango merci papa.
C'est voilà les grands chefs coutumiers, Papa Sony, Mayulu, tout le monde solo en rapport avec le message de Bimisaka et où tu pas ancêtre en rapport na miso ya mon la capacité sur ancêtre ça message na tout lundi binomo zaliba pour eux ils allaient ko engagé parce que affinité à tout mais dis-moi après ce message eux conseil congolais so qui ne balbaki ozama to koyoka ayoka ozama motema kondima andima za makata salila asalila ba forcément motuté vous êtes libre ya koyoka puis vous êtes libre ya ko agir mais je crois très bien que Mboka au Congo, avant que Mundele ait la Mboka Oyo, il y a eu des mécanismes de Mboka prévus dans cette venir au salé, même la maladie. Donc, la maladie qui s'est Mundele Zalakate, mais pour malheur, on peut 100 ans, 80 ans. Nous avons un problème, le mécanisme de Zalaka. Tout ça, on a Zambé, oh Mundele a été là, à côté de Bissou dans Zambé, la Bissou, mais Zambé a bakendé, le lot. La tout qui s'est passé. Zambé, oh Mundele, bakouta la Bissou, Zambé, voilà. Bakendé, voilà. Bazali, papa, les bali, moi, si vous avez présenté l'église, il y a une église des alliés. L'église Nabiso. Est-ce que Nzambe parce que vous prenez la place pour lancer l'église, dans l'église, on a aussi la forme sa côté. Mais il faut bien la bateau, faut prévoir après si vous chapa comme le gouvernement a bengani bateau que chapa moi zalité. Mais dis-moi le cause là, vous allez lire sur Bassetre, vous allez moudre à Bassetre. Prévoir dans le cycle que bon, babo ma église tout, mais on pas solide organiser ba côté Sikatel. Na lobby boy papa Alain. Na ye baraté. Na mituna moko tuna nga meyo moko zana ba réponse na sa makolo na yo. Na zongi sako toujours tout te ko tuna mutuna moko Zuluka Félix po yebise ma mna sako place no so kutana Félix eza ananda kuna yote. Media o musala na ngoni. Discussion na tei bato awa ba oyo kangate il faut to sanga na moi place mo liboka 10 personnes 100 personnes to luka mbongo. Non, je t'en a posa mbongo te. Fana posa ndito biki sande bato. Fana posa to kangola nde Congo. Distraction yo so bato ba oya nango papa ale na oyebisa yo clairement ke yeba yango ke église tukande ba oloba ana oloba batika ndenge kimbangisi azimukano ya koboya kotambwisa batene na balabala arrêter yango immédiatement et puis akanga l'église na ye abima na malem le 25 mai na ozela bango papa ale nga na yebisa ko Clément maboko na ngeza toujours kofunga ba si na sali babashi nanga au moniteur na oya na plateau na ye na okapinga na nyama ya kimia. On a eu aussi kimia na mabela bakoko nanga na obetelo mo histoire muke na bakoko na biso kala tozaki na 6 provinces na 6 provinces wana tozalaki na bandundu ba Congo bazali loko moko ya na leki face A na face B tozana baluba na batetela tozana face A na face B tozana bangala tozana baswahili na moma wana tango tozalaki na bisika wana papa le mutu oyo azana mituka 20 to mutu azana mituka 50 na mutana mutuka moko so balingi bata président mituka ba channel ba kocha o azana mituka 20 ou 50 parce que muta mituka 50 bo commissaire président akwa wasuko yiba te parce que azana ngo déjà ebelé siko ne belé na ya koluka siko multiplier parce que bana balia bazala na kimia yende ngo otala kana ba province no tozana ngo lelo na mabele na biso ezana province leki est na mbongo te. Et dans la province, moi, l'équipe est très bonne. Bon, mais Congo est la province. C'est là. Non, il la minerie, mais à l'équipe papa Alain, Bokende, Botangelanga, Ezali, Misala, Oto, Kenda, tout ça, la maramna sentiment. Biso, tu es au paix na Congo. Donc, au Capi, Ezanyamaki, mais au Capi, dans la province, na Est. Au Couto Capi, na partout. Ezanyamaki, Joseph Kabila, Azaki, bouche autorisée, Azaki, président de la République, à Mabélé, na Biso. Mon connu au président Joseph Kabila, les gars, na Teva Lobaka. Na osala boy alobaka ngote même ça les bandai ko salama parce que ayaki na classement ya bancetre na biso ba utilizaki ozongo ba yemoko muswahili comme président de la République ayebi déjà que nyonso na ngoti na moyena le wana babana lo babilo balo bezate ayeba ki nyonso oyazo sala parce que tango akomi président Kabila est président de la République Congo evandaki na kimia mabe moko esalama ka tango kizenga ndimaka poste à premier ministre okezaki poste na yete. Poste à premier ministre na mboka na biso toujours poste à batete là. Armée na biso lelo chef d'état major fo ezaka Mungala. Pour mboka na biso vanda na kimia. Chef d'état major Mungala. Président de la République Muswahili. De Baswahili nous bisika baza bako sangana parce que tozo bongisa ibonga parce que biso lingi distraction te. Donc pour vous qu'il fallait monter ça président pour faire Muswahili. Avant ça Muswahili. Biso to pour na lokuta te. Biso to pour na ko yate ke ngana mutabandundu na ko tabatu ngana chef coutumier. Tant on a une okapi, si on a la question que n'a pas na kimia na mabela bakoko nanga, na epeze ko pesa classe, parce que nanga bandai ko tambola nango. Mungala aza chef d'état major na simana ye.
parce que mongala soko tient na frontière mongala zaka mutu mo miss nous zalaka déjà bon Mobutu kuta saka 32 ans pouvoir zaki mongala mais mboka sana kimia kabila kutu auto za kabila qu'est-ce que papa kabila auto ba kabila atomoni comment c'est ba parti est ba Laurent Kunda ba guerre bituna kabila 32 ans kabila 18 ans il y a ronyo kwa makuna na maboka wa Rwanda na kabila na pouvoir Mobutu zaki 32 ans derrière oyebi qui est zalaka mboka Mobutu zaki mongala na tune loko moko Mobutu azalaka mongala oui azwaka bokonzi na façon nini na assassinat boka kabila zui bokonzi na façon assassinat nani boko yebisanga mutu kabila assassinat po kabila azo bokonzi ni fali na kabila azo assassinat nazo tuna yo loko moko batu ba assassinat Musée Désiré Laurent Kabila eza batu ya libanda non il y a pas question que les autorités qui assassinat qui mais tu dis que pour azo pouvoir il fallait assassiner ça mais assassiner salamaki batu ya libanda ne basala ki assassinat ya zaki mwana moko ke azaki na kati armée général tangu papa na ye akufi azana droit à kozonga kozwa bokonzi na mabele na mais tango azwi bokonzi royaume a respecter a respecter RDC royaume famille na bango eza famille na bango papa papa le makambo bino bolo babino eza royaume o eza bakonzi ya royaume o ya mabele na biso eza baswahili tozaki na ba royaume o zo malelo bato ba royaume ko batika na bisolo babetango na Angola royaume kuba peza royaume kuba ezalaki royaume kuba na betelo isolo eza royaume babandundu on a bêté le solo la Kasai royaume ya Kasai même ya basika ya Kasai wana royaume ozotanga même ya Kasai royaume kuba ya Kasai eza royaume kuba te bien de bo changer ati bo beta foli solo na lebi to beta masolon toujours parce que eza ba kamba kilo zana na kati vome belé mais bino ba chef coutumier pour benga ba royaume bino ba chef coutumier apport na mnezi na kati mboka rapport na biso eza rapport na bozo pesa na kati mboka rapport na biso ezali poto pesa vérité totaliste totamisa mboka na kimia mais lelo to komi tellement toza mélanger na bateke na baumbu bakinois baoluka toujours bazangisa mabele na biso kimia des ordres ya Congo pe bitumba ya Congo pe des ordres ya mboka na biso bandaka na Kinshasa si bato memango mimi ezaka bakinois ne bato memaka des ordres na Kinshasa bakinois baumbu wana bateke baumbu bakabone ba Nigeria ba Marocain nde bango memaka des ordres na Congo ti lelo yango moni lelo Congo eza na kimia te et loko na wutuko zela na sisa na makambo na yebiso papa lepo makambo na bete solo aiza vérité mabele na biso soki batu nyoso ba na makambo na yebisa yo ba botu na mikolo ba bete ni histoire ngana na bete la bino lelo histoire na bete la bino ezali classement ba ko na biso ezali ke Muswahili comme président de la République Mongala na simana ye comme chef d'état-major Mutete la premier ministre po okokoko sayeto kokodilbete eza nati o mabele ngo mona yikitan kasavuvu ba tie président de la République ba tie Lumumba premier ministre azo cartonné ko le kana président de la République pour ezaki sika na yede pour ezaki lokuta vous comprenez tangu sikoyo Muluba akozala na sima ya Mutete la Muluba akozala président de la République atamko do to bote Muluba mboke kufi so bo meki soko te mutama mboke kambo mboke la lipongi libela biso soko to lingi non on de crocher la Fayulu mbala moko Fayulu na yebisa clairement bala kisanga ba village na bango papa le tango bengaka oluka mimi olukela nga pobe na Fayulu oluka parce que na fungo malala kisayo makambo o eza penza ke wipo yeba mboka na bango eza wapi et puis na village na bango atonga nini biso poto yamba mutu ato changer système avato yamba yo il faut yebisa biso village na yo dotoko yamba yo à travers chef coutumier na yo otika yo c'est obino ba chef coutumier bo memeni na kata mboko biso to mema implice poto ya na vérité ba chef coutumier mingi o ba bebisi mboka eza ba chef coutumier ba teke na tala ke mission moko te ko sala na ndeko nanga moko ya pasteur oyo soki ozo benga ye Mai Ndombe mais lo na osenga na ye a bimisa vérité na miso abatu pour le côté za mabe chef coutumier akozala attaché na Yesu te chef coutumier akokota pe makamba Yesu te parce que ya za mutamibe kwa ancêtre na biso bazali ni rapport na Yesu azali na côté soko telle histoire ya Yesu komona ta na village na biso moko na mabele biso mote place Yesu ani ataka mais soko tambo na mabele na biso awa okomona place kuku pemba azali cimetière ya kuku pemba bola kisanga cimetière ya kimbango eza wapi na uta ko sele émission na yo na émission na lobby na sale émission na yo na émission bien que batu nyonso ozomona na Congo lelo ndenge ozomona bango na Congo wana mais bakimbango mais bango nyonso baza fondation ya Belgique na uti ko sele émission mona na uti ko yebiso clairement que biloko nyonso ozomona wana ba osala na ba spiritualité wana eza makamba lokotati donc il faut to comprendre le mot papa là Mongala makamune za wana otie Mongala chef d'état-major otie Muluba na sima premier ministre
Mutabandu aza pona éducation pona kotasa oh papa oh mama pona kotambisa mabele na kimia. Ndena tiro descend okapi po yango nde kotambisa mabele na nini na kimia. Tangu lion aza na zamba, lion soka aza na zamba ezana nyama moko avandaka pembeni te nyama nyonso même pourquoi kota na kati libula kesa nini akevanda na ye. Lion akomzamba na ekotaka nzala. Mboka wana etambolaka te makambo ezoleka lelo. Lion aza na kiti ya bokonzi Félix lion. Sikotambwisa mboka etambola te na qualité ni mboka etambola. Yo kasi biso to ya pona obanga Félix, obanga Félix te pona kofinga tilombo to kosala ngo ata mokolo moko te mais pona koyebise ba vérité na ye. Non kofinga mais vérité c'est normal parce que on a besoin ko aider aussi mokonzi parce que ba nini to zaleli biso to benga ki ye avant que ndo beta mati na ye. Ake beta ayela biso linza totala ye. Po kombo azotamba oneza kombo na biso. Ata na ngonga suka kolela biso a raisonner biso. Mais toi son attend ko luka ile soute toi na taper o bengeli soute wana ta wana ile kaki déjà. Mais toi na attend siko ya kolila ki sa population ba yeba. Tango tie wana mutabandu aza pour éducation na banque na biso pona ko bomba eza mutaba Congo. Mutaba Congo ko tie na banque na biso ndenge eza banque na biso. Soka za na budget ya 7 milliards. Akoloba ngona biso bateka na budget ya 7 milliards. Akosa mena na budget ya 1 milliard. Membo ke tambola na kimia. Vie sociale za na kimia. Kabila taki vie sociale na Congo. O bato bakomolera zo vie sociale wana kabila ezonga. Azaki na banani. Nane zaki na banque. Mutaba Congo azaki na banque. Mais kendo tala siko budget ya 1 milliard etambwisa bozwi muluba oyo atam c'est ça ba Congo à la banque te ba Congo za wana patika tika bozwi na pesi yo kaka ke bozwi muluba bokomisier président de la République mais bobo mimbogat bino bokansi Congo échanger a vivre bino espoir ko yeso ayela ki obata bata bible bazana ngwa kokosa maloba mo utolo ba passer ba kosa bata balobi non dans 2 jours 1 mois oyo ko bala okende poto ti mutabale ake poto te nyonso Félix ayina ngweza futilité azana masolo oyo ezali abeti li solo e moko mais a réaliser puis le plan terre zéro a kokisate loko moko te biso loko to biso de lobi non mutaba Congo soko tie PC makama lobi yonde gérer bomba ozoko pa yonde gérer bomba a bombi moyo lelo mona ministre moko oya bimaka lobi na bimisa ki mbongo ta ministre wa bimisa mbongo pona banzela pona osala makabanzela babenga ministre nini wa papa moko mukolo na mona ye aza mukolo mazuzu ata ko telema na télévision ko buka lokuta parce que makamba lo bata sur le plan de terror so tambo lo mona tele ko moko osala mezate parce que lokuto bango ba buka mulu ba vivaka mingi na via lokuta via mensonge eza lokola bataille tellement bataille su mingi baza baluba ba pasteur rebelle o bazo kamba mboka lelo o bazo bebisa mboka ba baluba. Je comprends. Donc au komona jamais mutu ya Congo, hein papa là. Mutu ya Congo moko okoyebisanga classement ya Congo na peso ngwa ba swahili bisika bazali yeba bien. Bitumbo Félix obunda na bato ya Rwanda. Bitumbo Félix obunda na biso na ba province a olonga te. Ya solo. Mobutu abundaka na biso na ba province, Mobutu alongaka te. Mobutu abundaka sabotaka biso papa kino saboter biso na Kinshasa na plateau soko ke lelo ba place to ba panzi ke na kawel ba buki ba lelo bala libanda na sigi aux journalistes faut que na caméra otala bato ne ba souffrir na sambula bato ba ese ba pesa ba place kende tala na paka tu moko ta bato musu bazana banda terrasse na tali mbule zo beta ba mama na bana mike ba pola libanda bato na baba nia matin ba batuti bref biso eloko na biso to sengi kaka ke tellement sabotage na mabele bakoko bapesaka makasi na mutu aza capable ya kotosa mibeko ya ancêtre na biso nde soki ezali bato baza na est baya kobengana oyo aza na kiti poto biso mabele na biso evanda kimia soki mpe eza ye mutu aza na couloir ke aza na vouloir ya kimia abengana bato baza na est atia kimia na est mabele eza kimia mpe na Kinshasa atia kimia. Alors kotala siko lelo omoni parti ozolobana c'est comme si toujours tâtonner. Au Congolais, tout aébi qu'il y a un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a dit que Luka de voisin moins pour que Kimia écoute la partie est et Mboka. Alors, dans ma lobanayo, on a appuyé bateau basé la partie est et Mboka parce que nous avons besoin de rebelles. Ça bananga basa appuyé dans Rwandais, c'est la réalité où il y a banyangwana. On a appuyé bango ba ko benga moko Mboka la pouvoir ou on a appuyé quoi? Papa Alain, yo kana ebiselo moko. Ko benga mutu rebelle c'est très mais ça va remettre bon ba Congo to même tout le monde que Kagame le papa Alain na koyebisa yo eloko moko Félix na Kagame avandaki na ban omonaki bango na États-Unis d'Amérique bakendo signer contrat ya paix balobaki accord a signer accord à paix wapi paix
botika lokuta ti ma processus de salima. Alors pour vous maintenant papa oyebi bozo mema biso na rythme oyo bataye so ba mema biso batabi ba mema biso bozo boma biso malembe na lokuta na moyibi so bino bolingi de sikala parce que aujourd'hui to continuer ka kokufa la partie est mboka to mona la présence ya ba nanga na kati oyebi point to bengani l'église oyebi point to terminer l'église to linga to si sa force ya ba umbu na bateke Kimbangi ndeza base ya baumbu na bateke. Soko mona ki lelo ba. C'est comme si tu tâtonner hein, tu simi muké. Moi je voulais penser que tout ça doit point moko loka partie est mboka parce que kuna lelo des amis kuna. Zela na biso siko. Gouvernement avec le chef de l'État pour le kocha kimia kuna. C'est azo bunda na banani. Nana ngoto ba na est bitumbeza laka. Donc pour vous aye biso na est bitumbeza laka. Wana eza lokuta. Eza jemo ko Félix sala kana ba minana na ba mindele. Bayokana ngana za nazali bitumba oyo même ebanda depuis papa depuis Kabila na pouvoir yebi yangote papa nazo yebiso c'est ba cette là comme même ndenge mususu beto ba cette la biso ba lo ba makambo eza vérité botika lokuta soki boyebi ke bitumbeza prison moko bokangela biso Rwanda moko eza manga susu bazaka ta boloko bandola papa botika base belé botika eza Rwanda papa botika lokuta papa yango moni ke bota msamboka te pa lokuta vous voulez la paix ou vous voulez que guerre biso to lingi kimia na Congo mais vérité et lo na moyenne ni kasi pe bolingi pe ça pe biso to lingi ke to senga ki na bango ke ba pe sanzela batu bango moko to benga félicité to bendo benga félicité ça y ba ke kasi to benga pona mama mati te biso benga pona mama mboka na biso to benga ke parce que to pe ça y to luka moyenne lo lenge nini to ko tia kimia na mabele na biso ya lingi te ake ko vana l'église ki ake place nous so ke ni mbule yolanda e bandu mbule yolanda ki awa ke nenka mbule yolanda ki partout à kokene na kombo ya mabele oyo mbule kolanda kaka o na oyebi so lelo tala mokoza mboka solo na ikasi te na ta solo na esote na solo na nini Belgique azaki solo te liso bansetre liso bansetre te message ne ezate nga na yo beta message opese message te message ni to beta message no yo beta na yo pese kake aye babeki o azo sala bansetre ba mona ye so azolo ba vérité ay babe ba sete ba yebi keza vérité so bat ba mona ngo vérité mais ba sete ba yebi keza lokuta azolo ba bitumba est ezalaka te po nanga ti alongwa akendo bunda na est azalaka na Kinshasa awa ndazaka président Séné zaka na n'époque Kabila ti ba pesa ki Félix pouvoir ezalaka bataki na Kinshasa awa Kabila zaki ba na Kinshasa awa po koluka mabe koluka oboma muninga pe koluka so Kabila ndem to sala fe ma contrat bango basala bango mibale so Kongo ekoma ki ya bango mibale ba vanda bagi do sala na wi ya ko batama ndem moment yango ekomeli bango bololo yeba bien que mutu nyonso na kati na bango ezala Kabila ezala Félix mutu moko azana ligne ya bansete na biso azala azate parce que me yeba que le monde a rappelé biso to ba villageois les villageois ndé basala ka succès n'ki ça no kinois akena poto akendo fitala munde yango moni ba loko ba joueur na yo bakezwa qualification libanda soki na Marseille balinga bazwate. Voilà. Merci beaucoup ezali ba parole ba propos papa Sony par rapport n'engazali comme na mboko yotambo lazo réfléchir aussi par rapport des mboko ezali kotambu sama azana devoir ya kopesa aussi ma qualité eux ko permettre que Congolais azana kimia na mboka parce que lelo oyo souci en général ezali que Congolais azana kimia souci en général ezali que Congolais asifela mabele na ye à part mboka otola mboka mususuté tout quand tu vas voisin moi ko permettre que kimia ekotola mboka apesi ba message na ye apesi ma qualité na ye abeli ko tali sa dernier secrétaire du Farata Congo c'est normal parce que azali ime azali Congolais azana droit ya kopesa ma qualité na ye yo ben de kolandi biso ozana droit ko qualité ya ko réfléchir makambo papa se dire le biso ko moni tala malam omona kati kamata yango utiliser yango omoni eza mabe po na yo bobano na kati ya Afrique ko boka te peut-être bien ko sungola mu kwa lobi to ko kitaba na suka mali papa se to sisa na yo parce que to ko mo kele inani tango ekoki yango tala caméra wana ba dingo ba Congolais ba ma premier belé ou attaquer ba chef coutumier ah ba chef coutumier ça va ba chef coutumier ba na problème sérieux que ba Congolais kana bisima ka ki baza maire ba somba suma pango tellement boka ba chef coutumier o te kilo ma plupango eza souté ma belo l'état muto azala besoin faut bazo esika bo aboya avant na siko yo pesa bango esika papa leto buka ngonyo so panzango to yana mbula na baso bate siko yo pesa esika awa na ebisio mbulu ebetaka lesisa kimbangi c'est sali fête na bango te abla tout question so baso mbate mutazuba misula dia comme ba yer quelque part yo bia somba souté ako somba mabele pa ya nani pa nani et pas muibi
muteka za ndo oteka mabele ba fata loka bo ba loka bati kana no makambo wana kimia nanu ozana mbongo na yo ndima ozala ka place yo ozali garder mbongo no to yeba nene opeso mabele ba pesa gratuitement no pesa mabele oui no pesa mabele na ville province ya Kinshasa na obotola tout papa le na oya na yesu ko pona ko botola tout na opesa kongolo to mabele gratuitement ofele très bien ba David madele bisika bazaba yokanga baziko mukanga ba place bazaba yokanga tala bona kabira la ziko mukanga abimi ye kolo mabele na ebite na landaki David madele na émission moko na Bosolo TV alobi yeni mtapesa ziko mabele po ateka c'est David madele bala ebi makamba osala na ngenda luke na ndako so azaki mobali fo abimali banda babenga ya alobi azania wa rouge ngasi kona okapi na yo memele kimia le place union soya azali soki batiki vanta mabelete oyo kokomela ye mitali parce que préparer na bansete ba bundele ba we ba wa mabele bo landelanga David place azali bokende na watinda bino bozwa ye okanga ye na posa na mona justice mabele na posa na mo sur les autres mabelete papa let okay to comme la souka dernier mot nanga ezali que ba chef coutumier tout na ba pasteur surtout ya bateke na ba umbu surtout kiaf ba zombi banani tout na bandeko ba yaki ambidi Congo ngabiso batambidi Congo batika mise en scène ba osala pe bandeko ba pasteur ba benga ko ba lobi no biso kimbango da journée biso za férié na bango nyonso na ba kimbangis bakanga bisaka basani ni babima ndenge to arrêter toujours la kimbangis le 25 mai ba meka bêtise au basala papa Alain bon bo pesa biso faute te c'est la banque ba kota na église tout l'autre protéger ba zone na biso to bet sambulu ndengo mona ebeta kana nkamba ya ngomoko ndenge pe to ko sala musala ko bet sambula ka bango ba koti na église to zeli bango place no so église no so ba to bango bazali mbule zo bete sala ba dega besika bango bazali donc eloko oyo biso to ko yebisa bango ke bakata bêtise pe batika buzoba na kata mabele na biso pona nyonso ozomona papa le auto ke nango continuité na biso mabele na biso nyonso na biso eza humilié na maboka baumbu na bateke batiki la biso maprelele na baumbu ya komba yesu na komba kimbango bato ya kimbango mama kimpamvita nani royaume Congo kandengo mona to kabola bamboka na biso Angola Brazzaville batna bato bazana kiteni na bango ba royaume ezalaka bango bazonga na royaume na bango royaume kubo wa beto lisolo za royaume kuba te na ko beto lisolo ngo mukolo mususu na émission ekoya na ko rappelo royaume Congo ba royaume kubo ba bete za ba royaume lisolo moko lokuta po bansetre na biso jamais batambola na moyibi bansetre na biso jamais batambola lokuta jamais ancêtre na biso ateka mabele nga chef coutumier na teka mabele et pas na papa Alain na teke lisusu leki nanga après lobi na bokomi osamba na tribunal mais nga na zana ba chef coutumier tamana police. Ici. Merci papa Alain. Merci beaucoup voilà. Bolanda so bandeki no sikotali de lobi nga mingité hein. La lobi vraiment mingité. D'abord pour faire garder sous le pense que c'est un message important au papa Soni Ayaki nango. Alors il fallait que tirer les temps et moka s'exprimer et surtout que les gens ont une mission à débattre, les émissions pour soit na terre pour réfléchir ma carte émission autres autres message de papa Soni nango. Les émissions vraiment purement aillé pour que le message de les canaux. Bolanda so partout numéro na yango wana. Numéro na yango wana. Il y a Minya Koluba Ezali, Tande et Trahibiso pour ce qu'ils aiment à TV. Merci à Wilfried Samba, merci à Benjamin Kilunga, merci à Egrid Mateta, merci à les grands chefs coutumiers, papa Soni Maloulou. Merci beaucoup, papa Alain. Là, je remercie aussi la grande dame, Maman Fallon Katembo, en tout cas, Batela Bana, on a bisika Bazali Bazana Kimia, Nessa Boka Bami Kongu, Babandi Ndiblo, on a Mingi. On a tiré des rondes de tous les sur Tobakasi. Nzambe, Apambo, la prochaine mana édition de Sikasso, je vous aime beaucoup plus. Bye. Zambé le maître deuxième dan Fira Chaba DJ Seigneur na baide na bango ceinture ingénieur Ben Besanga makamona bin samonda tie Alain de Wakakaka moi na ba maman je m'appelle DJ Neo 280 Giga international ba DJ M16 Mokonzi RTGA Makosimeno Emenuman Mutema ya mama Adèle tous les cas Alain de Wakakaka moi na maman Kaka, mwana mama. Ale dewa kaka, mwana papa. Ale beta boda, boda ekolo, mwana mama. Ale beta boda, boda ekolo, mwana papa. Ale
Bunda Yegolo, Mwana Mama. Alebeta Bunda, Bunda Yegolo, Mwana Mama. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Congolais, Congolaises. Yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Parce que j'ai toujours dit à Kinshasa est la capitale administrative. À Kinshasa, il n'y a pas de pêche. À Kinshasa, il n'y a pas d'élevage. Au Kola qui sa place, moi quand lancer des travaux exatés. Asa ko lancer en okana ba kotoku na balingwala ba commune Kinshasa. Non, commune lingwala commune Kinshasa. Tout le monde ba mateta, ba senga belema commune Kinshasa lingwala. Tout le monde ba mabulu. Asa ko lancer ko tout le monde ba mabulu. Po ya zo sala te. Village Sokaye enregistré ya ebi que muto a outi village a sala le jour a sala a kozonga. Mais aujourd'hui avec ces phénomènes kuluna en tout cas, mais où est maintenant l'autorité à l'État pour que Eluka attraque Banawana? Est-ce que les policiers sont capables ou non à rapport de tout ça? En tout cas, Alain Dewa limbisa parce que nous avons kato mutuna pour question déjà matinga na moté mais singa. Très bien. Oui, parce que je reviens Mangai. Je reviens Mangai. Nakata Mangai tona bangoli, tona badinga, tona baluba, tona bamba. Mais vous avez Kinshasa est-ce que l'activité locale ba bikolo musu ba benga pe jour. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Allez voir la présentation, je vous retrouve prochainement édition sur la station Kolo Station. Je vous aime beaucoup plus, bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste?
Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.